Le sako na bino basongai tata songi songi bon na ingaki na kota makambo te mais elobeli ya Sara nde mote pusi ngai na kota makambo pona mondo kuta eza makasi na monoko mwana mwasi oyo mwana mwasi ayebi ndenge nini basalaka ba 12 ayebi ndenge nini babetaka ba 12 donc nyonso azoloba bomoni kolela ne eza ba 2 minutes même pas 2 minutes ke ba seconde aleli mom ke allez esili kolela wana pona nyonso bato bayokele mawa balinga ye tala na nyonso Sara lobi nga na repeso raison te sérieusement parce que ndena mona kozo finga ba fere hein o finga bato o finga fali o finga nana donc hey yo ozalaka mwana oyo ba bengaka chamutu bakata loba vérité tika kosa bato ah Sara voilà yo ozalaka mwana chamutu bakata Sara opesi explication na yo mabe par rapport à histoire na yo bon ozo bête la histoire na yo na ndenge bon bah, je sais hein, je sais les gens diront que oui mais ça histoire na yem ta histoire na yé très bien tout ça mais remarquez na maloba ya Sara azo camoufler histoire na yé pour preuve Sara zoloba azalaka na 14 ans tango ba mama na ya kufaka ba alobi que non ba botela ye biloko ya ndako tout ça bon premièrement yo mineur ba kotikela ndako pona nini donc aux non a tort aux ali mineurs bakoki kotikela jamais ndako c'est logique ils ont la même na poto mineur ceux qui azofa hein mwana o azofa mwana mineur azofa na maman na ye ceux qui maman daye mineur on a la placer voilà donc ils ont logique alors si ko Sara zolinga koloba bosolo te yo yebi bakenda ko tshona internet il excité ke bakenda ko sundela yo internet on a bakenda ko tshopona o yokela okenda kelasi hein maso oza kosala na kati kuna yo lokolo zaka mwana tcha mutu bakata osundola na yo ki internet wana okoma kosala buzoba loba bosolo tshoko kosela tatana makambo na elobeli na yo ozoninga opesa bato mo suspense moko boye to loba bon tata na yo aviola yo c'est possible hein ba papa musu ba viola bana na bango je dis pas le contraire donc je mets entre parenthèses na makambo wana hein ezaka idée na zana na elobeli na yo ozoninga bimisa tata na yo oya bota yo net ya viola yo pozo loba loba likamango na yinga shanga ceux qui oyebi likamango poni yo moko pozo loba ngoto ozotina ka tata no loba yo na tata no bozambola moko yo na tata boza âge moko pour l'autre ya yanola sujet on mais t'es pas sérieuse et le belia Sara envers tata naïe c'est comme si azo solana moto ayebiti c'est comme si azo solana donc azo répondre moto oyo kutu aza donc bato ba benga na ba chaîne naïe et le belia Sara izabongo. Pour preuve, Sara le bino ba botela bango na maputa. Yo mwana 14 ans ba pchikelo maputa. Yo mwana 14 ans. Ozo kende interna ba pchikelo su maputa. Osa na maputa nini? C'est que ozalaka mwana cha mutu bakata. Hein? À un moment Sara il faut okola. Tika buzoba. Bota le kuta mususu ya Sara. Sara le biboye. Alobi tanga kotaki prison tata na ya sunga kete ata na pata moko asunga kete. Yoka lokuta oyo eloko wana penza lokuta ya kosakana te Sara bosani tango ya zaka na prison Diego mobali na ye na tata na ye bako pesa makanisi na NK ndenge ni bako finga fali n'est-ce pas c'est que tata na zako bundela ye donc so yo na tata na yo boyoka na kate so boza penza na makambo ya mabe ndenge ni tata na yo o alingaka yo te atika makambo na ye aya kobundela yo réponds-moi quand même ah ça yo lebi que non bosala soki 20 ans yo na tata no bosolaka te bokutalaka pe te bon siko tata na yo na Diego bakutana ndenge nini mpo na baluka likanisi ya kobimisa na prison soki tata na yo alingaka yo te pona nini akendaki kotala fali pona babimisa na prison soki tata na alingaka yo te mais faut zapper mayelet yo somona tata
Tu sais, bon, non, tu sais, les gens comme Sarah, là, elles aiment trop mentir juste pour avoir raison. Sarah, ils en ont quelques parties, ils en ont raison. Mais, Orozala toujours na top aux amwana. Hein? Ozali mwana. Yonde oningaki ko like sa tata na yo yonde mwasi. Oza elenge. Yo yebi nyonso. Yo motaku donc bakoki ko lobela yo te bakoki ko teya yo te. Yo ko sala nyonso yo ndengo yo lingi ozalaki libre. Mais la raison pour laquelle yo na tata no bako yo kana te. Hein ça? Un instant, Bozela, moi mouké s'il vous plaît. Donc, Narolo Banine. Sarah lelo a commis koloba mabe sur papa na ye. Oh c'est que ça Sarah. Mais Sarah Bossani ndenge tango ya kotaka boloko ndenge ba chronifoiti ya YouTube ba finga tata na ye ba demeure etc. Sarah Bossani ndenge ya ka opesa ba loge ya tata na ye. Et lelo Sarah a commis ko bongo na maloba na ye. Tata na ya sunga ete tika ba 12 ezanga tina wana nyoso no so ningo bimisa tata no mabe. Yo ati yo ndo za malamu yo za sainte. Yo ko za mabe kutu koleka kutu tata na yo. Oh. Hein Sarah. Non, Sarah kola. Kola tika buzoba oyo oza susu mwana mukete, hein? Oso bota donc voilà kola. Tika bosoto oza kosala. Oza lokuta moko na ndenge osana te. Oh, tata na ya pese lorote. Mais yo là-bas, tata na sombelo 4x4. Aturi mutuka. Mutuka na ta. Yo sko lobi na ozolo bana otini message na tata no lobi nebwe. Ata sali testament na ye acha kombo na yo te atikelo ata ni lutu moko te. Nga siko na kosenga yo. Kenda kozongisa mutuka oya sombela yo. Zongisela ye mutuka na ye comme yo linge loko na ye te. Zongisela ye mutuka soki ye mutasombela ko penza mutuka wana zongisela yango. Comme yo linge loko oya yete ndenge ni mutuka siko zo tingama nango zo kangama nango yo lingi yete o lingi biloko na yete mais mutuka na yo lingi yango. Oh donc c'est là où vous comprenez que Sarah zo beta ba 12 moko na ndenge ko sakanage na komi ko croire soit nazana deux raisons ya ko croire que oyo ezako leka na oyo ezali lokuta ya Sarah na tata na ye soit eza solo ou soit tata ya Sarah na Sarah yemoko bamindimi donc bami sambwisa pona ba sauver image ya Fali parce que bango ba mon donc ndenge Fali apesi Sarah condition c'est les gens vous ne comprenez pas ça hein? Sarah a na condition moko ya kosarana te ce qui a bongisi image ya Fali te akozonga makala elle est obligée à bongisa image ya Fali ya boza komona Sarah aza kokela ba 12 oyo nyonso oyo pona azonga boloko te. Po soki abongisi image ya Fali te ha mwambela mu boloko akozonga na mbangu na ba fimbo ekozwai. Donc Sarah zo bangela nde wana. Soit tata na ye ali bon na pesa ye moi coup de pouce andimi pe amisambwisa na ye pona abikisa kaka mwana na ye akene boloko te. Makambo nyonso nalobaka oyo ezalaka ya donc et réalisaka après na loba makambo ya zemi Niki atikala ko jamais kozala na zemi ya mapasa azala zemi ya mwana moko po akomaka ka 3K akoma 4K te na loba makambo ya zemi mwana moko na depuis même tango publié yango eti lelo Niki akangama pe kaka na 3K non au 4K non. Tu vois, bino mo pe bomoni yango lelo bato mi ko tatoni eza mwana na ye te beaucoup lela nani buleli te beaucoup lela babisusu bako donc misusu nde bozana beaucoup nde na batonga bachukuta bino batonga na bateku bosumbana ti do babisu bazolika bayeba kaka wana eza bwana na yo te eza bwana na ye te. Bon wana ekutisa kuti sujet nango te tozonga na oyo ya Sarah lokuta mosusu ya Sarah yango wana
olobi ke tata na yo apesa yo ata un franc te mpona abimisa na boloko mais et pourtant aza na mbongo ya kobimisa mais apesa yango te mpo alingaka yo te. Donc yo moko lokuta na lokuta mais obosani maloba oloba yo moko olobaka boye tata na yo aza na mbongo ya kobimisa yo mais aboyaka kobimisa yo mpo yo alingaki apesa yo leçon parce que yo oza kofinga fali yo moto oloba yango. Donc lelo Sarah okomi kolega abeti tata na ye moko 12 otika wana eza montage eza montage na bino bozo tata azolinga sauve kaka Sarah mpo ayebi ke Sarah soki asali yango te akokende boloko Sarah azo kaka boloko esala mwa bien moko ke elia vungule lisusu alala bavoa bon bo comprendre ngai parce que kolamuka tango nyonso ba 5 heures kokende mosala malili ya ntongo wana ebetaka fort donc tala donc mwa grippe banini nzambe na ngai bakoko virus wana sans effet na bino ezongela bino voilà enfin bref donc Sarah elobeli na yo ndenge olobeli sur tata na yo soit ezali 12 ya yo na tata triangle yo na tata lo bosali soit ezali triangle yo na tata no bosali mpona bosokola image ya fali mpona moni neti donc oza kolobela susu niki te napesa bino preuve efficace que non normalement Sarah azalaki na droit ya koréagir le lenge a réagir bongo te. Pourquoi? Parce que na lundi émission oyo tata ya Sarah asali na Kofax soyons clairs et honnête quand même. Tata na alobi loko moko mpe ya mabe te alobi ndenge tata nyonso akoki koloba mpo nga soki nazalaki tata Sarah na koloba ndenge tata mpe alobaki tata mpe alobi te mpe loko ya mabe te tata alobi boye nga na reproche kaka Sarah atika kofinga Niki mpo eza kobebisa kombo na ye tola sikoyo comme par hasard reproche wana tata na ye asali ye donc esepelisi ye te lokola ye Sarah azalaka impoli soki aye liboso ya caméra aza kosala genre que azalaka poli alors qu'en réalité azali impoli. Il suffit juste de remarquer ses propos, là vous allez comprendre que non, elle est vraiment impolie cette meuf. Pourquoi? Remarquez, tata nasali reproche moko ya malamu tika kofinga Niki tika makambo oyo esila. Mais ye Sarah au lieu aloba na public tata na yoki yo limbisa ngai bon na tiki yango. Non. Qu'est-ce que Sarah fait? Banda koloba makambo oyo soki soi-disant ba benga na ye na ndako ba kenda ko sundela ye donc ba boya ko pesa ye maputa yo mwana ya 14 ba pesa maputa osana ngoni kenda kelazi voilà 14 donc abandi ko beta baka o ba lingaka ye te donc rien à voir là ba propos ya papa na ye. Ye moko lisusu Sarah ngo lisusu abandi koloba oh tata na ye a reproché tata na ye donc pona baza kolobela makambo no ya mitakala donc j'ai l'impression comme si rumeur ngo ezali Sarah abwaki yango na internet molumbo wana mitakala. J'ai l'impression mais je confirme pas mais moi j'ai l'impression que ça Sarah ye moko mtakeli yango allez voilà parce que c'est pas normal voilà quoi bon je comprends pas pourquoi enfin bref, bon, ça c'est pas un sujet. Enfin, je veux dire, c'est pas important. Hein. L'important, c'est de remarquer, enfin de constater plutôt les propos de Saratola. Les propos de Saratola est choquant. Très choquant. Pourquoi je dis ça? Parce que son père n'a rien dit de mal. Son père a juste dit, ma fille, arrête d'insulter Niki. Tu l'as fait avec avec Fali, on t'a reproché, et là maintenant tu le fais avec Niki, donc arrête. Et elle est fâchée, au lieu de dire à son père, ok papa j'ai entendu, excuse-moi, et je le referai plus.
Non, Sarah n'a pas fait ça. Ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est de rabaisser son propre père. Sarah a pesi bato ba suspense. Maloba ya Sarah eza kotikela bato neti, eza kotikela bato na bongo neti tata na ye a viola Sarah. Donc tata na ye a viola ye Sarah. Il faut ça la keba na maloba za koloba Sarah. Yo mabe na yo donc olingaka ko aggraver Sarah ndeka zana azala choisi. Il faut ça la buzoba boye. Pour la bato balobela susu falite. Balobela susu makambo ya falite. Donc makambo ici la boye après boum, yesugo bon. Ba confirmer sugo yo, azana boloko le susu azonga susu boloko te. Pour déterminer on peut zoumela. Et plutôt, j'allais dire, provisoire en ezor, où mais là, hein, fallait. Zong c'est boloko. Zong ça sera boloko. Pour à sentir que boloko est ça qui toko. Zong c'est boloko. Bon, là, dans le côté, moussousou ya sara na audio, na audio, oyo, kuto, oyo, boyoka. Voilà. Bon, là, dans le côté, moussousou sara le binakati. Sara le biboy. Ceux qui sont comme Vodic, voilà, ceux qui sont comme Vodic, ceux qui bloquent, bon, excusez, bah, combat, bah, soit là, ils sont trop difficile pour moi. Je suis vraiment désolé. Hein. Sugumovic, ceux qui sont Movic, voilà. Yemoto, a salignon son point à Sarah, abîme à la prison. Bon, voilà, maloba à Sarah. A le but, baza kout ban de côté, mais aza koutinde bambongo tout le temps, point abîme. Bota le kouta Sarah. Sarah boyi koloba ke non ba mama ya poto ndem de asali nyonso po na bima ba arme lourde na likaku ya bundes yekutu likaku te yaza penza ngembo donc mutumuke mino minene neti vampire. Donc Sarah boyi koloba ke non ba mama ya poto nde mutu basali nyonso po na bima ba pesinga mbongo ba futi boye boye ba mama ya poto basali nyonso po na Sarah bima na prison mais fali comme aza na réputation kuna na Kinshasa moyen bima ezalaki te yango wana Sarah acceptaki liberté provisoire po na ko détruire sikoyo niki. Après, bati kaye suko libre Voilà, donc mais ma boisson elle est où? Parce que je trouve pas. Tu l'avais fini? T'es sûr? Mais pourquoi elle est pas là? Parce que j'ai débarrassé ton assiette. Ah oui. Parce que je suis une femme géniale. Donc voilà. Allez, Sarah. Nangana sa vidéo moulaïté. Bon, nangana sa coup de vidéo moulaï mais la resuka parce que bon. Kolandara maloba koyoka maloba no penze c'est sanga c'est non kolela lokuta la yebinyo sozo sala ngopona bato ba yokelo mawa ba linga yo ba tinda ozo bansweke ba mama oyo ba kotinda Sarah mbongo boza na robenga bino bazoba. Bo donc bozali bazoba pe bo tikala kozala bazoba. Moto afinga bino. Aloba kutu bosala eloko te botindela eloko te awanga na bambongo na bino e bino lelo soki ya komi kosala ba lukutane na tatane po na bino botinde bambongo ale bino pe ntwaka bokipe wele botindi pe western tala toza na bato bandeko na ngai Gouve le Gaulois aussi Fiston Frappe. Bango baza na besoin de soutien parce que il faut basala makambo ya kitoko pona culture ya mboka na bino mais bino bo préféré botinda mbongo na moto moko boye azane mayele te usalika kofinga bato kofinga na tata ya botaye hein yo la voix de ceux qui la sortent taku la voix de son taku ne kenda wapi Sarah kela soki la voix de son taku. Donc la voix de son taku on esa la nini penza ya malonga. La voix de son taku. Donc Sarah au monde a histoire ya bateau
banda ko beta yango banda ko beta ba histoire ba nzoka ye moko azaka na ye minene ye moko azaka na ye minene penza donc ya kafu sanduku penza ya monene donc hein, ya makambo etonda pona ye mais koya koloba ya bato la première de la classe pas la première ya ba matière hein, la première ya buzoba. Non, franchement, Sarah, oyebi ko dupe bato. Bon, moi personnellement, ga triangle si na décortica yango donc ko sangate, ko sanga ba mama oyo o bazara fragile. Ouais, ba mama mo fragile, ce ba yoki kaka moi moto mo bilelo moko be tanga tina. Allez, ça dit bango passe y aller ba mama fragile, bango la pe oui, ba bandi ko finga, ko tina ba mbongo ba mama fragile. Mais ceux qui ont ba tata le la biso be au constatin parce que aux arts le bal ils ont soto ils ont le kuta na le kuta na uto pesa na uto décortiquer quelques le kuta oyo yo moko o monsonete na malobalo surtout makambo arrête de camoufler côté internat wala yo ebi très bien ozaka mwana moke c'est normal ba kitiko na internat pona oyo kele yo sikoyo lokolo ozalaka mwana cha mutu bakata wa kolinga kufana na internet no ba bosolo oh ya wala to kimba okomaka lufaza hein wala ozoboyo lo ba point okomaka lufaza la ba photo la ta bilaba la ta ba sonda à l'époque ya pembe wana ba sonda ba westaf wana ya pembe na donc ya comme on a dit qui m'a ou bien tu m'as chié moko pour comment le faza yomo kimino ba interna o moko c'est la tête no mara ah donc tata no alingi yote mais abebi simbongo na ye après na foot le interna et donc yo somonango yo somona tata lingi mo nete mais abebi simbongo ni beli pour na interna yo en plus na Afrique on a foot internet ils a dit pendant que baté ils a cher hein? Parce que au foot et si aux là là au foot mbongo ya kolia aussi hein na mbongo ya éducation ils a cher donc yo tata no ya foot le nyoso wana yo zo mona ngondo mabe cha mutu bakata lelo moko c'est la échec na yo moko bambela ngo sko tata na yo hein aux as genre ya bato balingaka bakondima mabe na bango te po na yo mabe na yo ezali nde bato misusu aux as de sorte que ya bato omona ba po na bango omona soki ka vie ya ba noir eza ko améliorer te po na bango ezali ba mindele mais bazo bosa na ke ba prison na bango bazali ba incapable bazo donc ba kenda kela cité batanga te ba yebi ata ko kela ba l'école te ba université te bon mais bazali ba les premiers à accuser ba mindele mais et pourtant bango moko bazali ba président ba incapable ya kosala makambo ya kitoko voilà donc koyoka kaka sara esekisi kaka fort esekisi ngai mais bon après tout azali bote ya ba triangle il faut beaucoup comprendre azali kaka bon anatieki mino à l'épice makambo ya buzobo na kota